nga vraiment naza boye na mkonza mboka mwana ngata kewa pata basata bache 17h mwana ngazo nda ku 0h22 bokanga ete kasi la disi exemple ba na mwana na ye moko se bakangi mwana mo bon biso batu elo kuta Myriam ezala raté oh pour on est bokonza mboka ezala raté bosala ngo pete bana ndeni bono ndeni bana ba o bakanga kiana bazama oka ba fausse identité balatisi ba monte bilonga on bola kisango te ezama flou baza lokuta pour un grand hôtel okota na ndeni pour kanga na ndeni okanga na nani okanga pe na ndeni bashuri adadio te ba ke non ba pesa ba 100 000 ba 50 000 ba transport ba ni scoper sa bonté bashuri adadio ba komi il faut comprendre que olinga yena no makasi ndako mo pesa mbon ba fipi ba tomboki na batata mikolo bona okaka na ndeni nati okaka muta génération na tata mikolo bona okakeloni oh non quelque quoi poigno mérite pas kako poigno vous quoi maman génération on a kako nati ko kake jeune garçon va mbala va un bon tonton la kake tata mukolo bongo oh ba sugar eh ba mokani ta boto kumisa ba te mosko ba komi ogafe te ni bo biso linga bombo ba bino bokaka ti comprendre que yola na mbongo to na ndaka comportement mobalo yo kaka ka fa pesa mbongo tata mikolo fuka ba pesa mbongo obligé pour no keno wapi feti no mema même anniversaire moi pour le 8 mars na bimana o la moi makasi zo ngala na tata mukona bimana o tulipetele uni basanze foza ba exemplaire kulu ngakusonya kabila mutu lo na kabila mutu za bon état batamboka kutu bila meza ka onzulu ka ba komo oboya ngobona kichasa boka bila mutu ka de pola na de beba po mutu sana na oni okaba na sentiment na prestige batu ba mono ke akaba kinzambe mo na bible nzambe mo aboya siko bato ba kosi siko na baby sa mutu apesa ka baby si mutuka eza pa ndoli te pe glisser panzana eza pe mutuka siko yo nani ngo siko baby sa bato ke na bato ke na ki batala ne ba baby sa ba longoli ba pièce ba sala nzambe lo ba mamba solo ba banga nzambe biso to. Bonjour et bienvenue sur Koli Média Télévision. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte aussi bien. Bambo Tebele, la ma fan, n'habitude sur Koli Média Télévision. Bateau Baza ko s'abonner. Bateau Baza tout le temps pour nous commenter, ko liker. Merci à celui que j'appelle Yves Okito. Babi, merci pour nos conseils. Merci pour à chaque fois quand il y a quelque chose, tu nous appelles. Tu nous donnes de près. De loin mais près du cœur quoi. Merci à celui que j'appelle Kraki Airbag le but triple nationalité nakena mpandi ya Orléans na moni maître Dieus le roi de Tombé na Orléans Francis ma vie puis mon vieux ba relation je te salue pesi biso mbote na ton ami privé babi maître le roi de Tombé PC Bambo Tebele en solo la team mais face solo là. Sur cette plateau je suis pas seule, je suis avec Priscilla tobetama li solo kaka ndenge ezala ka actualité eza tozi to solo un peu to mettre un peu qu'on comprendre sur ce qui se passe na mboka na biso Priscilla otala ki Molière TV Nantele Molière mon aime makamba couvre-feu yelo ba non mais ja o mata episa mtatindi ba kelu kabala na bakanga bon tout le temps betara li solo gombi moni bana na bakanga ki eza lokuta eza mo lokuta nganzi eti nga vraiment naza boye na mkonza mboka mwana ngata kewa pata basata bache 17h mwana ngazo nda ku 0h22 bokanga ete kasi la disi exemple ba na mwana na ye moko se bakangi mwana mo bon biso batu elo kuta Myriam ezala raté oh pour on est bokonza mboka ezala raté bosala ngo pete bana ndeni bono ndeni bana ba o bakanga kiana bazama oka ba fausse identité balatisi ba monte bilonga on bola kisango te ezama flou baza lokuta pour un grand hôtel okota na ndeni pour kanga na ndeni okanga na nani okanga pe na ndeni pour la sécurité bazali eza lokuta na ndimango te eza lokuta Maman bazu ba monter bazu bilonga ba chèque ya vide kuna ba tchétché di bossa ba kosa ba kangi ba ya ba premier ministre ba na mon fachi mo fachi ko kanga na mboko jamais Un grand bonjour à celui que j'appelle le but triple nationalité Mariana Lokondo Moté Maya pays PJ, je te salue maman. Merci à toi Rachel Chako pour les appels le billet Penza Koto ya politique Koto Nazara
posé. Rachel Chako, babi le 8 mars, hein, le 8 mars, bisogno de Rosala, voilà. De Rosala vraiment, ça moi si, oh bien ami moi si le 8 mars, Zala wana, donc mahamba bien Zala. De l'autre côté, je vois Ciara Zola, entre moi appelé Zozo, le 8 mars aussi. Le 8 mars 2021, malgré ma cave. Tout fêté na ba moi, papa bito tambona, moi na butu moi ndako na ba ombozo. Bozomona. Puis il y a le 8 mars, tu vas organiser le bloc belé hein. Eh bon, organiser quoi, le bloc vraiment belé. Parce qu'il faut respecter car tant tu vas au moko ça biso et puis que le 8 mars ils en ont calaté on moment la c'est le bloc là-bas na ba ke j'étais kaou et j'étais à Mbeso ouais et parce que au kauka siko ne tu dois j'étais au kauka siko mutu tena olokuta mais toto saka poto bebisa bambongo te mukolo to bunu na basoda to poza na ngo trouble to bebisa beko mboka te to bunu pele basoda te to ça to fete ka moi 20h to zongi banda to kolala. Ok, merci beaucoup Cecilia. Là je vois celui que j'appelle l'ombre et Lily Azara très content comment on a pu tomber ta masobo na pisi il y a le baka mingi pisi il y a ba sugar daddy ba tomboki. Bachouria d'adio tebe que non bah puis ça va 100 000 bah 50 000 bah transport va ni se couper sa bonté bachouria d'adio bah commis il faut comprendre que olinga yena no makasi ndako mo pesa bon bah fipi ba tomboki na ba tata mikolo bono kaka no ndena tiko kaka muta génération na tata mikolo bono kaka loni. Oh, non, quelque chose pour nous, mais tu pas quelque pour nous, nous comme ma génération, on a craqué. On a dit que quelques jeunes garçons vont me battre un bon temps, tout le monde a craqué, t'as un colo bon. Oh, bah sugar. Eh. T'es moi ce que beaucoup me gafé, t'es ni bon, biso ni na bon bon. Tu as compris que yo la nambo, on a un comportement mobile au craqué. Il a fait payer sambo, ma tata mikolo, faut qu'on payer sambo. Obligé, pour nous que nous faites énormément. Même anniversaire moi pour le 8 mars la bimana hôtel moi ma casse on ngala na tata mukona bimana o li pété le 8 mars on père ils ont fait ta moi yama weja mo bali nyonso waza mariage na moi signé na nda que c'était une tienne le 7 au petit ngambon na le 8 okena moi c'est un problème tiens oh maman bokanga ba papa la nda ku ba bima te po ba ba zo c'était la ro di banda oh ne faut pas ça bon parce que bobimana te faut pas ça bon parce que so petit bon les 9 no luka ko yate ça ma skone ça bo jeune ma pu ya pesi mbongo na liputa après ce ko yo ndoza no kena so pinana oh américain bo so yo kokate bo na sangisi oyo kuna pesi ebele yo pesi muke na sangisi on kake po mutebele na choisir de la les 9 ya peka mukolo ok puis yo pesa ba fia ba conseil ma be te na pesi ma bete no ba ya bien cool po yo pesi muke ya pesi ebele zela ka lobi les 9 pour bon no muke na mériter lobby. Moi, je ne cite, moi, je ne inspiré. C'est ça, comme je disais, c'est belle. Quand c'est lundi, je me suis dit, dimanche clôture, dimanche n'est ma cam. Avec un dimanche à clôture. Pour que chaque fête au clôture, on a dimanche. Les premiers, c'est quoi, samedi, dimanche, dimanche, on va clôturer. Le 14 février, le jour où il est tombé, dimanche, il est clôturé. Si on peut dire, c'est bon, qui est un dimanche. C'est belle, il y a mon qui est un dimanche. Ah, c'est un dimanche. C'est un dimanche, pardon. L'ombre, oyo kama rampisi yo balanga na salle. Oyo belle pour cool aya les jours J. So parce que mon qui est dimanche, pardon. Puis batata miko ba shuka date linga bino po. Bosala bokabaka tout ce ici maman babe obino pesa biso ta bosara na biso te parle. Faut pesa ambo. Faut pesa biso ma babe bele. Faut pesa biso mbongo. Son bon tout besoin de no mami comme ça peut de rappeler jeune garçon sur tout l'été donc non mais tout on peut ça OK non puis on sera batté na boîte ndinga molina coin nga pour ça fa na katikati parce que na fa na coin na préféré te nga na pour ça fa na katikati na kena na coin mo na funa bomba na coffre yo pardon puis si ça na maloba c'est normal ça que nga lo batté Pisi ça la maluba vraiment solo pisi ça la maluba autant qui émission au pasteur Denis s'appelle ça qui est lutté à Kana Mutuka Kabela qui va veste oui natala qui on
moni basala nze fo ozala baexemplaire kulu nakusonya kabila mutu eloko na kabila mutu eza bon eta bato mboka kutu bilamba ezalaka ya konzuluka bakoma oboya obona kichasa bokabila mutu mutuka de epola na de ebeba mpo mutu asala na ngoni okaba na sentiment na prestige bato bamona ke akabaki nzambe mo na bible nzambe mo aboya yango siko bato na bakosi siko na babebisa mutu apesaki abebisi mutuka eza mpe android te mpo glisse panzana eza mpe mutuka sikoyo nani ngo siko abebisa bato akenda bato bakendaki batala ne babebisa balongoli bapiese babasala nzambe lo bamamba solo babanga nzambe biso to neno za benga na bita koyemba te na bita ata o Matthieu soki Matthieu lo bibo chapitre bo nga bibo ata chapitre mona ko kisna nga na ebina ngo te so ne pasteur lo chapitre ngelo ba jeunesse lo bibo na tangi jeunesse mena mutu bona za na ngote mais ba bazana tous les chapitres na mutu pe ba yima loba o loba manaka so poso okabela mutu tetika para bana prestige te po mokile mona yo bobo te bisoni yo mo dimanche ba yam so ki gliste na fa na prier kana ndako amu banze ma professeur ko te ya fali nzambe o mo de mission ye muki ba mo leka ba ventir te fallait oka mutu kepola fallait oka mutu kepola te kulu fallait oka mutu kepola ventir te Myriam fallait oka mutu kepola te na boseka kabela basi ba $100 kepola kasi koma ba pirate na mbo ata mona ba mbonga pirate akabela batu monte fallait oka ba sokutata fabrica ata nani ba benga na pomba sokutena bango sokutena ye okokabela mutuka bongo te epola ta mutuka nza mo bon état abetela on ta kapela 300 mutuka na siko oteka pa bana mabende so ana shwate bakati okanda mno teka ba bende ozota mbongo $200 za pa opeka ebele kasi akata ndam oteka ba mabende so c'est moi c'est ça ika bien kasi parce que tu as choix te si ko azongisa so ba pesi so mongo baba okina kokataka ozoboya me ozosimba ese mabe mozaka na kele contact na maboko siko ana choix te veste na tesa ngo sans griffe azuka ko tika nkana ko china coach ba pesa bango so ta ko te na morgue mama bilamba omoni ndi ba artiste comédien mamboto komela bango ba mama batindele bango biloko Maman Mélanie a tenu blog qui va retomber dans mon débat. Niveau artiste comme des bazar aussi. Alors opération montenir c'est qui blâme maman Mélanie, zongi sabila maman Mélanie. Yo kabeli bato eloka po comment le connaît so salut réputation na bango. Basi ba est-ce que ba benga ki yo sentiment na ko kayo yo kabunde tinga na zongi sana ngati. Na zilo na latina nga so no kote na nzama nga senga ki yo na nda na beto lo porte ke pesa. On dirait que c'est mêlé au problème. Après, c'est bon, on dirait qu'il y a un conflit. Puis s'il y a un problème, on ma PCOT. Est-ce que l'homme pense à niveau batinda kiote ata pesita so ameli na kisisa zaka kopo milat ne ba ko université obligé des arabos comme mabilamba so nga sepele comme na mabona na sepele na mama na pesita nga bombiango so yo senga mama okoma ekombo Madame les ana comme so comme ezati nga azuna na china na latina na nzoto siko na shwate Mélanie ozaka luka makampa mama na batinda kiote yo mona Valentine oyo kokaba bo ofene pesa na ngobele yo te momoni ba artiste baza bo ofele okabeli bo bilamba siko baza shwate bo sani bo zona bango kaka bozo na bango baki te mo bilamba na pesa bazongisele te mo da balata ki balati te bazongisaka te mo mabonga bo de esima ba ko pro travailler on peut a muto e bivi asala te ba ko tika na coach ba ko pesa obi beme po bibeme bo ba so de fois 3 fois te kana ku fa mbala mo ko na esili ba ko tika na coach ba ko tika obi beme ata ba morgue ba luka bilamba o so mbala tsa bibeme est-ce que beme so ni fa mo ko ku fa ta greffe te ata mse la maman bo e kaka po akena o kaka Abo maka nzoto. OK, puis comme une émission à la fin, mot de la fin dans une bonne émission de ma sur Tolobi A. Et puis message nous pour passer na bato parce que vaccin ya corona déjà isa kamite ba ndoka bolona ndi. Ndoka bola ba mapango. To banga corona, bola na pisi ya te to banga corona. Na bien cool, nous va faire ça corona na. OK, na pas du peuple. Parler mabre. Parler de nationalité. Na ba pour ba parler nyonso wana ba komone so banji ba parler mo ba parler nyonso na ba bengi chibwabwa chilolo
Chibindi, Bangoi, Batata wana, Bakomole Bana Chi wana Baluba na Bandiko Beta Boba Tongana. Après biso ba école ba Congo, ba Swahili, ba Mongo, ba école Mususu, to esi me bango no ba bana ba Chibwabwa wana, na Chilolo, na Bangoi. Bando Beta Boba Varse wana. Po biso to zwango te. So Boba Banjo Beta bon to zwango te, ba tenzo jip na tous les palais. Pas des membres nationalité, pas des nini, so chambre haute, chambre bas. Bakene kuna ba robeta biso pardon to zwango te ba varse na bon et so rapa na bango moko vraiment merci maman bana mot de la fin na eza que ba varse wana nataki da ba bato ba opesa en plus ba tika biso fana biso ba couvre faire ba 21 ba 20h to lembi yango to mesa na onka bongo malamu le 8 mars pe to mesa to zonga ku 17h to biso nyos to zongi ba ndao to biso ya fachi to zongi ko 20h to oyo choka na nzela to ko teka o tsonga ba kina mituka biso to kopera da ba soda la biso da so alobi ba soda la biso ba kopera na chaque na fin du mois te sami même bon oyo kanga ba butu na azu da sami na butu est-ce que vous êtes fait ni moi azwa 100 000 francs o linga o te couple de to mesa ata bo lobi to yo kala biso te biso 23h to zonga biso ndao Maman t'as maman nyonso le 8 mars maman va voir mbote mukolo on va en pardon toi t'as jean t'es dit pour ça sur ma grande dame il faut to kango ta banenga mo bo yo de serrer bona kanga ngwana to kanyo ta bongo et ça biso ma bien ba maman nyonso mbote kisi mbote na mukolo chaîne maman conscience vita mais s'il y a on a parlé de quelques actualités effectivement voilà mais vous avez c'est la rumba ne côté perdre qui n'a moment ya ko boye biton corona frappa qui on a qui vraiment des bébés donc ma salutation à Isaac juste on a Emmanuel Nkulu Saman Nkulu Miradi Nkulu Osé Nkulu Bewa Akaya. Un grand bonjour aussi à mon papa chéri Martin Koulou, un beau TBD. Merci à toi Chantal Koulou, bah, gros bisous maman, je t'aime beaucoup. Nalobi, quand vous s'abonnez, quand on a si vous l'embingez, et puis si vous avez vous s'abonnez massivement, vous partagez la émission, vous likez, vous commentez, et ceux qui m'a place, mon bonheur, là, peut-être la maman m'a dit, ah, Mariam, vous l'avez dit prochainement, non, bandé, là, mais tant que vous commentez, bon, le bélo, c'est quoi, fiana, non, non, tout sungana, et ça va être vraiment bien, tout tombe les locaux et l'homme. Je vous aime beaucoup, on se retrouve prochainement, bisous, bye.